La vidéo est bima. Il y a fin à profiter. Il y a pas même la fala fin à profiter. Avant on a été, on a ça ni ironie. Ah, même ça fini Kofi, même fallait c'est là. Ah, tu as bon. J'ai fin à Kofi. J'ai fin à Kofi. Alexa fin à Kofi. Fallait appeler ça bon visa. Sera c'est là dans côté mani qui a fin à Kofi, appeler visa. Vous comprenez? Mais man kalba qu'il fallait bloquer bango. A bloquer bango on les a ironie, on les a pas mascarade. Parce que on dit tout ce qui a CP ne loko sala qui te fait faire punition. Faut faire punition et ça ne passe pour prochainement bander la tête. Bon, maloba qui ezaki mabe ezaki choquant pourquoi? Parce que tant baloba ke mowe azala na mungu na te. Nga o nga na lobaki na bande ko sous-estimer peut-être. Vous comprenez? Mais yé a lobby directement. A mérité oyo a salaki abomi muninga yango yepe asali nini akufi donc langage wana et déranger bat vous comprendre et déranger bat yango moni bat tout ba telemela ke babike ba obundisa ye ba ko ke beta ye makambutu neti ngai so na lobike na yebi mimi tike va neti amour a utu ko kufa na yebi na ngai te c'est la beta lisoni non na obeta te parce na yebi ete na yebi nini te na yebi ka na yoka ka ke mona kitambo boye machin et sili nde to yoka ki yango pe ka pe tant ka kufa ki nde na yoki oyeba donc avant kufa na yeba ete mais mimi tike va na lata bilamba na ye OK auti penda poto na 2002 on a beta so ba 2002 2003 ça fait longtemps combien d'années passées ba vingtaine d'années on a loba na jour wana o ngana ndo kende ko za bilamba ya mimi tike va ngana beti so ke mimi tike va zaka mwasi ya Simple Sound. Vous comprenez? Azaka mwasi na ye o mimi tike va tia lo ngwa kina ke poto c'est grâce à Simple Sound. Mais Simple Sound azaka mini maison mais pas zaki vieux ya seleo. Pour vous autres ba Simple Sound na bangiringi ba vela so ba shuna moi be ando ya na bangiringi. Voilà. Ba mimi tike va. Vous comprenez? Mais tellement que mwasi tant azaka na kata monde de musique à côté mo baloyenge ndenge zala mo bala koka na ete mo bala sala nini a se retirer ndo moni mimi chikeva akoma na brigade ya bakabwana lingi garçon mo be junior amema ko garçon na poto bakabwana très bien vous comprenez ndé pas ça o ka ba yo kaka likolo ya musa tali nini na mon information le ka yo lobela vous comprenez ana kata mamba ferete e bele bazana ke bavanda na babotoko bavanda na Blaise Polo bavanda na mavakala baby Christian ngani baby JP Mine baby Picasso vous comprenez bavanda na entourage à ferete donc boyebi bangote mais oh bango kuna bazali bano pas déjà basuleka o ka bavanda déjà bazala na entourage à fali ba oyeba mais rozolo ba bongo tangi quand même entourage bato ba rappeler les padres c'est bato bazo juger bango que entourage wana na artiste bango moko bazaba ba vrai bata kwiti ba melaka kwiti ba melaka ba kwiti ngoyo zolo ba ndenge nini diamba ya mabete moni diamba mabende drogue nde comme ça mutu clochard monde manika koma na mobile ni ba clochard vous comprenez kasi oui parce que drogue nde comme ça ba clochard mais diamba e yakutelo mo be mutu pa ke musala meli diamba si ala ti veste na ye akepe biro ake travail na mutu sa meli drogue akomi ba mobo Picasso. Vous comprenez? Mais ce total tout ces derniers temps, pourquoi? Parce que ma présidente est warrior. Mais album Maliboso a fait l'oreille compresseur, Mimi Chikeva, même rejoindre. Elle a fait déjà à sa carrière solo. Donc ça veut dire que Azaki bien à Batunion, Sofa, Gaz, héritier. Mais tant qu'on a mis comme ça, maman présidente est warrior. Et comme impossible, abando kangamana ba musicien. Le quoi bino bonga comme si bino moko. So ka vu problème. Il faut voir simango. Parce que ceux qui mutu mususu mise mususu to ezaki Kofi, to ezaki Ferre, bonga botel mabolo ba e bo ba bazanga mbongo tinda na poto. Ozo comprendre la tinda ke poto te poani. Tout comme le cause mamba mu, tout comme pe cause la F victime te lié. On comprend pourquoi na ba dernière temps automonique F victime ku feli ba te belé. Mais bah doit quoi faire normal. Bah doit pas normal mais l'entourage ne va pas couper chaque fois té. Toi on a orchestre belé, nabi toi on a orchestre belé. Héritier pas un orchestre. Tous ces derniers temps héritant qu'on fait les combien de personnes. Faire égol à un orchestre tous ces derniers temps l'entourage n'a pas combien va couper. Confier l'homme idée pareil, ouais pareil, JB pareil. Car il y a un orchestre non pas problème mais là bah tu vas couper. Et puis va mort si vite. Monter que ça suspect. A aider ka ebembe. Muto ko tambola aida qui était. Yango ye VC penda ka yé mutalié. Mais oui, ye VC penda ka yé mutalié.
Autant à aider bembe ba question on sombele ba cercle wana somba banani wana eza pona luka pe amna ye. Parce que yem d'abord somba ba cercle. Et bon tant on tinda kuna sana pe sa mbongo na eti. Mbongo le temps ko tane contribuer. Mbongo so ezaka Neti nga kutu songa famille mimiti keva loko aka ke non. Ko nga pene na mona pe onde mimiti keva na suka ba koma na ba defo na fali. Po fala za la toza na orchestre ne. Akoza lingana yo te melem su ko za la wana mo ndingo bingana te na côté loka face. Mesdames et messieurs, très chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est bel et bien Dieu Lomata à la présentation de Gatolobaga ici na Congo Sengo officiel qui est en sigle actualité oblige parce que je suis pas seul. Je suis déjà là avec mon invité, Naïne, de développer solo la actualité de l'heure. Mais va déjà de passer la parole à mon invité. Quant à moi, je dis un grand merci à Sharon Zazi au four et moulin derrière la caméra. Un grand merci à notre boss, M. Clovis Fipa, motivé vraiment Doris, bon séjour. À qui tu as ça, bon séjour au pays. Donc, un grand merci aussi à Mouniana, à Moussika, à Bruno Lubika, l'argent propre, mon chien, à Tchongo Daïmen, t'es avantageuse, patron éternel. Un grand merci à l'INIC et les 7 codes mondiales, et à Ouli Moucheni. Pourquoi pas dire un grand merci à mon frère et ami Jackson et Maëlle, Belé, je te salue, mon frère, et puis Aristote et Bemi, yo et Bia, Yangwana. Donc, surtout sur le même langage, Jana Sharon Zazi a bien déjà invité Nanga Lelo, Nana Kabena, Nana Kabena, la vraie gauloise, bien de développer. Donc, sur quelques sujets d'actualité, à qui je dis bonjour. Bonjour, Dieu Lomata. Bonjour, na Sharon Zazi, na Sima Caméra. Et puis, na Arnaud Matoumona, na la régie. En tout cas, na Pessimbote, na Papa Clovis Fipa, et Maman Doris Fipa. Bon séjour, na Katia. RDC, parce que, bah, au Tikoya, quoi. Bah, yo savouré, moi, RDC, ndambuna, bah, li fantôme, bah, li bosso, bah, ya kin, bon séjour, na Katia kin. Na Pessimbote, na Riki Nemiala. Bambo théâtre siko zali Didier Matteo wa bambo théâtre mingi et puis na pesi mbote na Aziza Basambi gare centrale grande dame na pesi mbote na Baya Visa Ponda déjà na biso Blaise Polo ya Guilherme Avakala bambo théâtre esika ozali Trésor Basilo Asukama ado bambo théâtre na moni ba mo débat zombisi Eric Madouda double maître bambo théâtre na yo na pesi bambo te na ba na Ngarit Joseph petit fils na Alegria Karine Moindo, Nansine Zongo, Bambo Théâtre, na Bino Nyonso, et puis famille Nanga Mobimba, famille Lusamba, Bambo Théâtre. Très bien, merci beaucoup, Bambo Théâtre, on l'a bien déjà, donc tout le monde a déjà tout sur là par rapport, il y a boulot, sujet d'actualité, Festigola, on y Kalaming, il tourne, date, la nouvelle date, est-ce que et cause à la kaka tezara to mon on net parce que tout le monde publication sous on net Festigola et ezali bozui date ne bo betana esplanade de parler du place c'est vrai to ezara ka ba rimande ezali. Donc déjà là on to so la ngana obo na minute okuna déjà baza ko installer déjà ba biloko ba podium mambu tout ezala na parler du peuple et puis ba exposition musu ezala na musée. Très bien. Ba exposition musu ezala na musée de to solo la l'autre fois mamba ba gastronome ba tableau ya ba art ndenge zalaka o mona mo ba biloko ebele ya ba art ezala pe musu na kati ya musée parler du peuple pe musique eza wana ndo ba pesi biso 2 places wana date eza le 30 le 31 na le 1er septembre donc festival le penza na minute tous les gauloises gladiateurs et puis ba mourir à bonne musique boza déjà ya ko sepela parce que festival ezali na minute faire egola aza ko séjourner na kati ya Bukavu oya ko livrer des concerts journée ya lelo za concert moko et puis na Serena et puis lobi aza concert moko populaire samedi après ça baye pour semaine wana pour atamer maman festival la poto le kanaba programme sous donc batebele ba sous-estima kiango batebele ba mona kaka kezanile mais or que loko ba lobi za reporter boza ka sur que date nango esa nini et en tout cas tous en esengo makasi pour tout le monde déjà na kati ya parler du peuple wana de ba gola déjà ba comme ça déjà ba vidéo ba image mambu tout ba installer déjà ba instrument mambu nyonso misala et salama si tu comme déjà ba dimanche ba lundi mambuto ici la ba invité pe o ba kendaki bazoya déjà donc semaine prochaine déjà ba invité o bazaki te bazoya Tesco le sultan un rebelle gaulois kala mingi to yela biso su anakin aoya na mambu na quoi. Très bien donc le bi ke ba invité bazoya tout le monde peut Koffi Olomide a posté affiche à festival on a invité Sali Bilondé ni Mikolo tout le monde dit que oui Koffi Olomide bina na faire gola maramou benezo ke bien quoi. Nga déjà na lobango une fois na émission mo batuku baboya rango na lobanga binga na tala émission problème mukeni parce que nga na muto na linga monde la musique trop mamba be émission ba problème ba émission no so kala na ko tala ngo na tala émission problème mukendi ko felo mile ba tuna idole no ezanani aloba faire gola wala faire aza maison mère et puis ko felo mile loba ayeba faire gola na rumba de jeunes a proposer quand même que akota quartier latin yé mo peut faire na tala émission mo à salaka alobi que non
tant qu'on fait solo là na sera rumba de jeunes ya quartier la te ba bouler boula fort ba on a ba ka ba jeune ba vieux o ba kan sam so to to mata ba niveau to ko ma danger on aime ça nga kata carrière na nga boya mais manga orchestre na ye ndake ndakate mais après avec ko rejoindre wengé d'ensemble donc azaka déjà ko solo na Koffi Olomide donc Koffi Olomide eza voir faire déjà à mon angle déjà cala mon angle de loin vous comprenez on yemo pas le bara au dernier jour vous me direz que je suis prophète yango makambo comme osala lelo faire rigola za moto à l'équipe na quartier la tête ozo mona a honorer pe Koffi Olomide la ko bengi ça na concert na ye et pourquoi pas ta fiche na ye et puis les makambo Congo les a pété que ça concert à faire les festival les en air déjà ko tia bongo et là qui ça déjà que au pesi muntu pour appuyer ozo mona ou appuyer les a peu publicité mobimba en tout cas merci beaucoup na Koffi Olomide les gars mo pao la minute déjà à Londres pour un festival où ils ont à Londres album P Platinum légende et a déjà dans le marché bah tu peux consommer en quoi bah tu peux consommer en le lobby mais le lobby festival à Tozara dans Nouana parce que l'invité me soutient au gars qui laki c'est ça mais est-ce que par rapport à ce que l'invité Ouana par rapport au programme de Bango Bakoya va repousser le festival parce que va fanatique belé il y a ba gola te même na ba mélomane la bonne musique va ngabe ba artiste Ouana pour faire que va za là-bas au monde ba artiste na bon est-ce que ba artiste Ouana ba rozala kakato moi modification ya programme ko changer par rapport à l'organisation bon tu éviter un peu du temps ya bateau par rapport ya programme o ba pesa ki liboso lem sou na temps wana lem susu akanga ki programme na ye po eba ki ke temps wana makambo ezali mais soki eza déjà ke mutu azwa ki caché na ye ebi ke nazwa caché nde baloba ki ke ba reporter ngo nazongi na sa makambo na ngai nde date bimi déjà boye bango nyonso baza déjà au courant que le 30 le 31 le premier festival eza na Congo donc soki ozwa ki caché na yo oza pe na programme te oza censé foya au moins que oza na programme mo bo déranger bon peut se faire faute te pourquoi parce que oya ki na yo déjà au boya ki na yo te problème ezaka que parce que za ki reporté mais ba musicien belé pe ba oya o akin déjà ba musicien belé tout monde ya ba Gaz Fabulous président Weranson Igwe tout monde ba bina filé ba mona pe DJ Momboshi comme on est ni presse d'Angola ba déplique moi ba baza mo belé wana ba Sarah Lula baza mo belé donc ba invité penda ba osala na bango ba invité ko ba osala na bango nana kabena l'autre fois tu te ko so no mambo tali pe encore pe à son âme ça la biso Mimi Chikeva c'est ça tout le monde va combien ba commentaire ba tout ça que non nana kabena yo zo mambo wana ozo maîtriser te keba par rapport nini na ebi est-ce que mambo oyo moni olobaki oyo badbangoni wa mabepe tolandi pe Pandora de quoi moi sur le baki wana obi ke yo c'est diana ba popo na ete mo ka ndenga ndo loba tolandi pe ya sengi excuse ba pardon par rapport à mambo lobaki pona yo ba impression ko za ndena ba dile ba zo jije OK olobi mabe puis na Pandora ndenga sengi pardon pona yo pardon na ebalimbisa ye pona yo est-ce que mambo lobaki wana ezaki bien te par rapport bon maloba lobaki ezaki mabe ezaki choquant pourquoi parce que tant balobaki mo we azala na munguna te nga o nga na lobaki na bande ko sous-estimer peut-être on comprend mais yé a lobby directement a mérité oyo yé a salaki abomi muninga yango yé pe asali nini akufi donc langage wana et déranger bat on comprend et déranger bat yango moni bat tout ba telemela ke babike ba obundisa ye ba ko ke beta ye makambutu neti ngai so na lobi ke na yebi Mimi Chikeva ndeti amour a utu ko kufa na yebi na ngai te se na beteli soni non na obeta te parce na yebi ete na yebi nini te na yebi ka na yoka ka ke mona kitambo boye machin et sili nde to yoka ki yango pe ka pe tant ka kufa ki nde na yaki oyeba donc avant kufa na yeba ete mais Mimi Chikeva na lata bilamba na ye OK auti penda poto na 2002 on obeta so ba 2002 2003 ça fait longtemps, combien d'années passées? Bah, vingtaine d'années, on a le un jour, on a. On a un autre qui est bilamba ya Mimi Chikeva. On a la bêtise que Mimi Chikeva, zaka moi si a Simply Sound. On se comprend. Azaka moi si na ye, oh Mimi Chikeva, tiens le roi qui n'a que poto, c'est grâce à Simply Sound. Mais Simply Sound, a mini maison, mais pas qui vient à Céléo. Comme ça, tu as vu ma Simply Sound na bangiringi, ba vient à so ba chuna moi, bi ando ya na bangiringi. Voilà. Na Mimi Chikeva. On se comprend, mais tellement que moi c'est encore à la carte monde de musique, à côté mo ba loyenge ndenge zala mo bala koka na ete mo bala sala nini a se retirer ndo moni Mimi Chikeva, a comment na brigade ya ba kabani alingi garçon mo be junior, avec ma garçon na poto ba kabwana. Très bien. On se comprend. Mais pour na liwa na ye, ngai na pesa ba proposition misato. Na lobi ekoko zala pe na beku 4 na bi ekoko zala pe ndenge akende ko bimisa bandeko na ye
na ndako kuna makambo ya famille ndenge toyokaki peut-être koza bongo ou soit makambo amour yango nde tomona Mimi Tikeva akendeki kosala désordre akendeki kokata bakiti ya ndako fille wana ba rideau parce que bango baolobaka Mimi Tikeva azali malade mais kotala Mimi Tikeva na bangonga suka awa azalaki ya bonne santé toboyi te moto akoza aza malade ya kati mosusu baswanaki azalaki ya bonne santé andotambola mpe suna beki te po ti alongola makolo na ye ake kosala désordre na ndako ya amour soki oza malade eza bakala mpenza te eza kaka na ne o soki azalaki malade alingi alongola makolo na ye ndeni po akende ntina ndako ya la fille po ake esala désordre soki azali malade bapiblisité oyo nyonso bauti osala mikolo nyonso bakendaka kosala mpana na boduka alingi asango ndeni parce que mutu so nzoto ezorépondre te et puis bino boyebaki aza malade ifali azalaka na bambongo atindaka bato na bapoto et tant que mama présidente na ye atindaki epoto te poani mpo bapopo ngo alobe yango wana ozokomprendre atindaki epoto te poani tout comme ekozala makambo amour tout comme mpe ekozala f victime moto elie ye okomprendre pourquoi na badernière temps awa tomoni ke f victime ekufeli bato ebele mais bato babi bato bakokufa pe normal bato bakokufa normal mais l'entourage ne bato bakokufa chaque fois te towana baorchestre ebele na bi towana baorchestre ebele héritier pas un orchestre tous ces derniers temps héritier akufeli combien de personnes faire egola un orchestre tous ces derniers temps l'entourage na ye bato combien bakufi Kofi Olomide pareil Wera pareil JB pareil tala yo na orchestre nde ba problème eyela bato bakufa et puis ba mort subite monte que ça suspect tout comme peut bakosala jemo boye baluke leka na ndenga famille to lisolo mo boye bima po bango ba se masquer vous comprenez po bango ba se masquer ba bomba na kati na bango ba yebi ke biso mutoliye au moins arabe obimisa mbongo ebembe ba obimisa bambongo nyonso mais babila mtaka ezo sonner kaka po eza peut-être rappeler artiste moko le artiste ayebani yango wana non, omoni liwa normal ezali artiste pas koyeba ngo te liwa normal pe zalaka akokufela pe mutu kuba kufelaka pe na ela baliwa mosusu yo moko otali pe nomona ke liwa oyo eza normal te ezalaka toza bato te toza bato tomona pena mutu opena maladi obeleza yango normal okopo hôpital oswani oseswani na obimino po ozongi na bamaladi oyo ekomaka ezotingama ezolanda yo bazolukelelo omobwe mpo baprofite na nsima ya maladi yana omona ndeti nga selonga nde na omona ekoza liwa na ye uti na oka na f victime ebimi na banzela ebele mais ekolobi liwa uti na f victime tokolobaka papa ya professeur Jeff Ifonge mais oui aza raison mais tomoni mpe nzoko akonte nzoko abi Jeff Ifonge apesaka prophétie mpo na mboka te ni mpo na famille na ye ni mpo na mwasi ni mpo na ake plus ni mpo na bana na ye asundola abota bango na Congo awa akipaka bango te mais mosala ndeka kopesa prophétie mpo na bamusicien parce que eza milieu oyo azalaki eza milieu azaki omona denile simalgré kotaka makambo ya baermont bamusicien mais omona ndenge asacharna na bapaster voilà akangamaka na bango pourquoi parce que eza milieu oyo azali ozomona yango omonaka denile abimisaka babiloko bongo paster boye abimisaka yango pourquoi parce que eza milieu na ye jeune fo eza milieu oyo awutaki bon akoza mpe na makambo nyonso ozoloba ezaka atekaka fo tozwa yango tondima yango na ntango moto alobi prophétie abike Mimi Tikeva keba soko se repentir te soko lomwe pembeni afali te okufa ntango moto alobi bongo epuis maloba na ye ekokisami akwa bon ya koboya yango Denilesi avant moi ça pasteur akufa Denilesi apesa sa prophétie quelque soit mabe ya Denilesi mais ntango alobi likambo tomoni ke salami moi ça pasteur moi munene akufa puis pasteur moi munene akufa tomona pasteur Baruta akufi moi si pasteur nani Marcelo akufi prophétie qui est bien les amis dernier mona Jeff Ifonge ataza mama bene mususu alobaka to bilo mususu alokuta mais prophétie ne eke exact pe na babilo mususu oloba ngo ka lem mususu po oloba kaka mais prophétie Mimi Tikeva eke exact eke pena non o pena la ka raté te alors ba o yi atanga suba komona bango na boduka na ebi badia taboza pe maile ala maele ezate kana na boduka na ebi badia tatendeti Alexis na tele miso Alexis pese explication ndenge Mimi Tikeva akufeli okomio est-ce que fali nenga zana azali ka obligé kwa Mimi Tikeva salele fois récompenser est-ce que ça en sens yo koloba bon mutu aza maman présidente mais yo ba falloir récompenser yo visa pourquoi parce que fingi la kebat mais Mimi Tikeva fallait me mettre la potote fallait écouter déjà Mimi Tikeva zara bien Mimi Tikeva ndo bimisa mbongo na epe pour l'orchestre fali parce que so le là comme un problème pourquoi pas que l'orchestre en soutenir est-ce que mon tako vanda dans l'orchestre la président ya pa maman président ba wa ko ça une année la malade orchestre ye baté
Alexa zo bango oui mimi pena belaka boye na boye mais makamno zo nga poto toye bango te jamais ça n'a pas de sens. Non, jamais. Jamais parce que maman mimi tikeva dernièrement yemo Alexa mimi tikeva abenga ki sinjora isi ki sinjora ozo sekanga pona vana na kinobi na opozo nga poto te ki sinjora bite ngana o seka ote donc c'est boye be déjà que akanga mi na kini tu es fort il fallait asala ki po asala on pona ba bendo asala on pona batu nyonso o ya sali c'est comme mimi tikeva na nyonso po mimi tikeva kabwana na batu nyonso po agaza na fali akabwana na ba mission nyonso po mimi tikeva zaki ne muta ane muta mutu te azaki fi oyo ser oyo médecin do ando soutenir ba mission nyonso po mimi tikeva faire ba no boka vous comprenez mais surtout tali tout ces derniers temps no boka te pourquoi parce que comme président ba warrior. Mais album Maliboso a fait l'oreille compresseur Mimi Tikeva même rejoindre elle nzemba faire déjà à sa carrière solo na donc ça veut dire que Azaki bien na batunyo so Fabregas héritier mais tant on kaka mi comme ça maman présente ba warrior et comme impossible abando kanga mana ba musicien le quoi bino bonga comme si bino moko so ka eu problème il faut bo asimango parce que c'est Azaki mutu mususu musicien mususu to Azaki Kofi, tezaki fere, bunga botele mabolo ba, ebo ba bazanga mbongo tinda na poto. Siko bino na tanyo so mimi tikeva vanda ki, avandi na ki, abeli makambutu bino bo vanda no bo tala aletanga kufa le mwasi no yana embango matala na po batala ndenge awa matanga mimi tikeva. Matala na to yo. Mais oui, matala na fala assister ye na malade. Bon so assister yo yeba. Te. To so assister ke ba ngaba sa to zonga poto. Parce que ça maladie mususu ndenga bandela ngo na poto ana ba médecin kuna o ba yebi comment ba soigner kai. Miti ke ba kofi na kankokolo. Même pas l'hôpital à cinquantenaire. Et puis Alexa zo confirmé pe mboko on est à morgue ya kankokolo. Siko nga na oyo ka ke ba oling fala zo nga zong se bembe poto. Bon, le gars on était là to comme un peu côté wana ero lobi ke yo parce que ça il semblerait paraît-il to yo ki ke bandeko ba na poto ba na besoin et de mimi ezala na mikili balela kuna parce que bana baza kuna famille batusu ba kuna arumel pe kuna bana batebele alors toi qui peut-être artiste balobi que non artiste a bien ko aider peu on dirait paraît-il artiste a ko aider peu bembe ba zo soko na mikili o batebele bi que ça un peu rare na sens que mtakufi na Congo bon mais na mikili mais ndenge to ki il semblerait que artiste pas nga zo bembe na mikili mais ebite est-ce que soki mtalobi a aider bango bongo ebembe bandeko na bana ba mona corps ya maman na ba na poto asalika mabe a aider ka ebembe mutu akotambola aidaki ete yango ye RVC pendaka ye mutalie mais oui ye RVC pendaka ye mutalie pourtant a aider bembe boye ba question osombele ba cercueil wana osomba banani wana eza pona luka pe amna ye parce que ye mutabe osomba ba cercueil e bon tango tinda ye kuna osana pe sa mbongo na ete mbongo le tango kota ne contribuer donc c'est neti nga kutu songa famille Mimi Tikeva loko aka ke non po nga pene na omona pe onde Mimi Tikeva na suka ba komela na ba defo na fali po fala za la toza na orchestre ne akoza lingana yo te melem su okoza la wana mo ndingo bingana te na kote loka fasi o comprendre siko ndenge zana ikoza pe Mimi Tikeva na basuko ba no yo kana pete na fali o comprendre ba ndo yo kana te yo siko yo lingo tinde bembe o tinde la batu poli o ezote eza e bouger te. Est-ce que ça va bien? Mutazalaki na bon moi. Et ba rimé ateza solo. Pour nga na talaki yango na ba poto nde ba sa ba ndoko loba ke fala zo nga zo se bembele na poto. Yango na loba mutazalaki na bon moi. Azalaki ana Kinshasa. Mimi Tikeva jamais sala inane na ki même Mimi Tikeva sala inane na ki. Soki peno ora mutu olebi ke non mutu o asunga nga za pembe na nga na ebe kenda poto sali inane. Donc tant que tu as déjà ba 5 mois ba 6 mois faut le colandela. Ah ndeni ne ko saba tembele boye na ki même si moi nga tika la terre alinga ka kende mukanda nde compliqué ki parce que mukanda mutu ye o mukanda no sel zaki ya yete yo ka mukanda no sel zaki ya yete po exactement même na poto babi Mimi Tikeva tisu kwa zaki na mukanda te kasi mukanda azaki na mukanda te mukanda wa ndo sel o zaki na msani nga yaki ndenge zala no le sel na mukanda ya mutu mais mutana yeta ngaza na ki mutana na poto déclarer mukanda na yi Kebungaki. Donc, bah, ça les liés. Oh, le tika l'échantillon. Voilà. Vous comprenez? Et c'est l'échantillon. Mais par là, il fallait l'inga les solutions. Est-ce qu'à proposer qui? À proposer, t'es un zimi que Mimi Tikeva va proposer. Au Mimi Tikeva va proposer. À proposer, elle ne pas solo là, n'a pas problème, n'a pas de boye. Luquel a la solution. Elle n'a qu'à la ambassade, elle n'a pas de solo là. Pour y appeler ça abattre ma visa. So za aposa visa faut que pas ne ba mo ba loba na biso ngwati ba waze ko ba tout ba témoigner ki ati
ke ye nde moto apesa bato bavisa ye nde makambo sikoyo tozokamba mama présidente te bolie bolie ngai esanga mpasi e pourkoi ezosanga mpasi parce que nalata elamba na ye nalia mbongo na ye ocomprendre ezoswanga mpenza na motema esalinga mpenza mpasi parce que aza tantine moko andosola bien voilà ocomprendre anosola bien eza teke lokola akufi to lokola aza mama présidente bawario to ignore te mitikeva mpenza anosola bien loba nde ozala na problème na ye wana nde mpenza bokobunda bitumba la vidéo moi c'est entre ye pe na njora mo ya njora na kobeta yo binga njora pe kota cette vidéo akati même forme akata forme bazalaki na rando ya makasi na nzoka basimba na ba kosimba toyebi te bamamna bango bakilesbienne oyokati nani miniti ke balobi na nzoka nga na lesbienne te ntango atuni nzoka nzoka alobi oyo lobaka so tokokola ete tokokola ete nzoka alobi ebongo bemisongo biso mpe tootala kaka mpona bongo ebongo biso toyeba ndeni maloba ya nzoka mimiti ke balobi ke nga naza lesbienne te nzoka alobi tokokolaki to tokokola ete donc tosala ete tosala ete bokokokola ya bongo oboyebi nini okokola eza bongo mama jipe mindia wilitemela makambo osalinga yokofuta nyongoa yokofutala makila bato egangaka bato nyonso tu balia bango te mimiti keva bana nga bana na ye soki nga basaka elo batali te akanda so bokeku boumela te bayosa bino taka moto alie ye nangi na tolo pe question oyo parce que bon mpona yo ndenge olobi déjà bo poto avant de sauter page ya minute keva mpona yo en gros opréféré corps na ye batika yango famille mona yango bakunda ngo to bana nde bamona na poto voilà eza famille na ye moto baodeside parce que moto okodeside te parce que ndenge akufi wana moto mpe asungaki ye ele mosu ezaka baninga nde mosu na orchestre oyo mpe azalaki basungi na bango ye te malgré tellement ke alataki kaka kombo wana maa présidente moye mpe atika yango ezalaki te basungaki ye te non so basungaki mimi tikeva alinga azonga poto akezwa basoin approprié peut-être alobaki te peut-être te koloba bongo tegelo mata tala moni nde bato oyo kutu baza na orchestre fali te baa libanda ape na problème abengi mpe fali asunga ye ebongo asunga ye bendo akende osenge visa basampa oyo basengaki visa bapase ekose basengaki ye te peut-être te basengaki te asalaki o na sentiment na ye na sentiment na mpe tuka mpe kokosango mpe mpo na mama présidente omimi tike batia bambongo na je mpo na orchestre wana ocomprendre mo ba 10 francs ba 20 francs ba 100 francs na ekota wana donc ntango aza problème première bato bakokoya kosunga ye eza ye parce que akabola na bamisien nyonso miniti ke bando kopeye suna kofi te mpo anini mpo na fali ocomprendre ne baza problème te mais pourquoi parce que fali alinga kofi te nde miniti ke va pembeni so akopere na kofi esimba te miniti ke bazalaki suna barelation bete na bamisien presque ebele pourquoi parce que azala na fali mais moto abongo soki aza problème bayoko basenga visa bajael basenga visa okutu bazofingele bato bo combien de famille miniti ke donc soki ezosenga mpenza ebemele kuna il faut bana na ye nde badeside soki bana nde badeside ke non tozala mposa mama ya biso corps ne ya awa tomona corps na ye corps ekende famille bamoni apres ezwi matia vie sa nini ezongi tomona vie na biso moko vie moko boye bana bayembela ye nani komoni ezala nani o soki papicho nani yango wana akufa na makanza akufela na ndako ebemene ezonga poto ebeme ezonga nango voilà donc je pense que le message a passé dans la cabine après c'est quand même impression par rapport mais tu peut-être kolia batu pardon victime F yo mona ba kombo mususu ya ba kombo te bon van na bino ka bo orchestre mo bo bimisa ngo groupe d'accompagnement mamo bo yo tango F victime elobini te on a problème na bango pardon na bien ce qu'on ndenge to moni site moi le camicolo l'écran wa alebo chanson 207 ils ont rené société mais est-ce que alinga benda best John alinga benda best ba ana mongo bazala ana mongo ana problème te wana baba kulutu na ye mais parce que nze munde za ye masala ba to ba comprendre pe alobi na ete ke azo déclarer asaine de nze munde mususu mais à faire comprendre ba to ba ke nze mbwana eza ya ye so ina tali émission mo bobo sala ana langue japonais loba makambo wana
l'armée japonaise beta li solo wana a expliquer makambo wana nyonso mais tant mo mbala na bimimba mona lobi azaki na raison parce que nga makambo na bango wana ya ba ana mbongo ni na yebi na ngango te très bien ozo comprendre mais ndemo na mobala na bimi ali boma te ozo comprendre et cause d'appel nzembu na ye mais essaie de ce ndenge nini to moni njora basale émission mona janvier tout le monde ba toujours en couple bango balé ba mekine ko attaquer Jaël Show alors affaire ya robetaka bato wana pona bango babino fa ba beta pena pandora wana ba beta e pa mère wana parce que ko finga ya mabe bango ba finga raté neti njora bia finga raté soki lelo neti Jaël azo finga na bineti ye njora tika ba finga ko alors écoutez ba bimsele ba vidéo grand frère ne sauf qu'alo ba na ko finga ke ba na guerre ndule abeta yi arena finga ko fi to bimisa ba vidéo soki lo ba bongo ba vidéo e bimati ba vidéo e bima ya finga ko fi te ye ba pemela fala finga ko fi te avant na été wana sa ni ironie abi même ça fingi Kofi même fallait c'est là tika bongo Jaël finga Kofi Alexia finga Kofi fallait appeler ça bongo ba visa sera sepela na ngote maniki finga Kofi appeler visa vous comprenez mais man kalba qu'il fallait bloquer bango wana za ironie wana za ba mascarade parce que moni mutu soki asepeli ne loko sala ki te fa peso punition et ça ne passe pour prochainement bandela te voilà oni Jaël shot na pota kenda finga ka Kofi pourquoi parce que a punition na ngote parce que ba telemela été mais tout le monde qui banjora ba telemela c'est la même chose que banjora ba telemela pour ba moni ko makambo ko moke mabe biso mutu yaki na mambalo finga po ken pia na mutu yana eloko ala basala idéologie ba mbutali kasi ba sangisa ba nyonso to ba finga ka parce que ba comprendre que ce qu'on finga na bango ya bango ce que comme na se ba tumusu esa nini e mati voilà pe na ba tumusu so ko bando finga pe no bando lele o bango ba kanisa le mususu nde bango ba yaka wana ba alarme kingani ya finga ba loba ba telema ba kanisa le mususu ba kamusu ba na bato ba ibo finga te so tande ti mutu wa ba de ba wana so telema bando finga tande ti muzeki ndingwa ko lelisao tali te akanda ce qu'on comprend les bateaux mo ko ba ya o bino ku ya bino bo ko kalisute comme ne ya bateau nde comme ko swa bino ay bo ko mo tina ba beta bateau maintenant o tina ba beta bateau pourquoi yo moko muto lukaki makambo wana mais muto tindi pe za artiste te ndio za ka eza artiste muto tinda parce que so bo créer clic mo bo bino bo pa na eto bobi ke non to créer clic o to bando fingi lo bateau bo na bo fala bo yango dele debi ça c'est pela na ngote ayebi po abando zana bango azana ba ken piana azana ken piana pota libosa kinda na fali to babilo ko wana no seza ko kutelo mote ya bomba donc isinzo asala ironie te to kena ngo ka bongo ko yito kena ngo ka bongo ti ko beta à la guerre comme à la guerre mais omoni na mako beta ana dielo mata oni ne ti bagolo ba brigand ba beta ka te ba bunda te mais ba vrai parce que bagolo ba pede te ba mibali oui on est ba pede ba warrior o comprend ba golo ba pede te ba mibali magi ke mo lo ba na poto kenda abi amona ba golo na ba spiritas na poto e mo ayoka somo ye mo ayebi donc so ba golo ba bi ba s'engager na mambo beta ezande parce que Jaël elle là za raison si Jaël elle là ka yebi abi ke na vanda beno vivre à l'est o ba no zaka na bimi na porte be kuba na bimi be kuba na Alexia ekebe surtout Alexia kutu ko ba ko pese ka mbwa comment mabele le roi mwasi sala e ndeni oye ba pese ka mbwa e ba simbete pane déjà le roi mwasi o mo na mutu so déjà za vie déjà simato ki pedi azala suna courage te makasi ana ki bo mobali wana eza vraiment li soute ndeni o mi da mwasi te o ko mi mwasi o to de chapement de yakuna eza fonga mayolo boza mobali wasu mobali te donc net Alexis so ba kange pa bagolo so ba tali ba monika ke oh to pese ka mbwa sala e akwana mabele kwa mwasi ba saka na mbwa basila na mbwa do ba no beta bango nde ya ninga mabe ana kin kuna parlo pa yoko po moto pona faire ya wana nan oko ba te moto ya te guerre ndule zo na ndule ke sa bongo te bango so ba na bongo to kena ba moni biso ne to za boy so to ya na koloba to ko ma pe ko expliquer ba musupi ba gola pe musupi ya pe ba koma ko finga ya pona bango ba ya kinango to mona ke ba finga faire ba insult tout ya mukili ya insult moko te ba dazangisa ko finga faire parce que ba ye ba te ke mutu na bango kutana ba biloko mo boso ba ndi ko finga ye nda ko samba mabe mais lelo mo te ke mo ya deux fois exemplaire partout so ba tuni mutu photo ba lagi c'est oh nan mais c'est un deux fois
Ola lo bata comme on est comme on des fois. Mais tout le monde a montré pas le groupe dans gamme là. Bino ba de la faire avec des pour des fois ya fort. Te aye de biso moto ya mona ki asa des fois. Faut ça na preuve. Neti ya bango ba preuve ezala. Ya biso preuve ezala te. Ya bango ba preuve ezala pour ken pia na pena lo bango na monoko na Alexis ba finake mabele na ti lokole ba finake ken pia na lo bango. Bango mo mtu abimisa secret wana. Muto azali pa biso ndeti nani. Po bato ne surtout ba longo muto azan entourage à faire. Tele bazana muto ayaka tare pa zate muto azala lem supi ba concert ku ba yaka na bango te. Nde bazana. O ka ba yo kaka likolo ya muso atali nini na mon information leka yo lobela. O comprendre? Ana kata ma mba faire te. E bele bazana ke bavanda na ba botoko, bavanda na Blaise Polo, bavanda na Mavaka. Ba bi Christian ngani, ba bi JP Mine. Ba bi Picasso. Tu comprends? Bavanda na entourage à faire été. Donc boyebi bango te. Mais bango kuna bazali bano ba déjà ba souleka o ka bavanda déjà bazala na entourage à fali. Ba oyeba. Mais Rosolo bongo tangi quand même entourage bato ba rappeler meni les padres. C'est comme bato so juger bango ke entourage wana na artiste bango moko bazala ba vrai bata kwiti ba melaka kwiti ba melaka ba. Kwiti ngoyo zo ba ndenge nini diambe ya mabete moni diamba mabende drogue. Drogue nde comme ça mutu clochard au monde manikia komana mobile ni ba clochard. Vous comprenez? Kasi oui parce que drogue nde comme ça ba clochard. Mais diamba e yakute lo mo be mutu pa o ke musala meli diamba si ala ti veste na ye akepe bureau ake travailler. Na mutu so meli drogue akomi ba mobe. Picasso. Ende mote? Yo ka so fini mutu mela diambo finye. Papa wemba kuta ya loba bi ngapenda likeke. Papa ba loba ngapenda likeke. Bob Marley loba no kaya no musique. Bato bakanisa Bob Marley akufa na diamba, Bob Marley akufa na diamba te ba boma ya koboma. Ozomona pona ba musique na ya banda ko beta. De diamba ezaka le côté, do moni diamba ya nango le côté, do bato bakanisa la diamba eza le côté. Do à part diamba bo na le côté bo finga faire pas to côté. Oh. Est-ce que bango kuna ba melande drogue, bata ba kayu. Ah, yo na ba preuve oyebi bango ndeli. Ba melaka drogue. Oyebi bango ndenge. Bamsu bali yango ya ba shingom. Omona eka ataka shingom na mnoko drogue. Drogue. Munga no yebi. On doit accuser ba indirectement. Oh, boto no lo bana ko se boto ba finga faire me la diamba. Nanga mona de affaire na TV, to la minimo ba filma me la diamba boy. Na mona, mais biso to mona ba onde bali ya ba zoka drogue. Na ba bon marché wana to tanga ba komba ba to mona ba onde ba yaka ba epena ba carbo ba yo créer ba bord. Vous comprenez? Donc, si vous avez diamba, pour diamba, tamé moi, mon bala milane diamba. Mais drogue, té. Drogue, té, n'a qu'à bien, mais le second est rotal, le orchestre, le budget set. N'engue bandola, n'engue depuis ma bibi play, n'a le lot. C'est un orchestre, orchestration, tout le temps, depuis ma Rosita. Ma Rosita, ti le lot. Est-ce que l'orchestre est en avancement, ils ont le lot au monde, puis mon appel. Ils avaient moins bien été dans l'orchestre, ils ont marché, par rapport à moment Rosita, ti le lot. N'est pas de bon répéter dans la campagne. Oui, il y a un avancement. En cas de ce avancement, tout le monde a salle et zoyate. Tout le monde a festival la té. Donc il y a là qui ça qui avancement est allé. Mutabana na 1 a comme peine à moi 6, comme na 7 8. Donc c'est déjà bon faire un petit double Adidas Arena. Vous comprenez? Si le lot n'a habité à part Wera, na bêta double concert. Faire ça la sold out, guichet fermé. Faire un bêta concert na Suisse on boka battement ba bêta té. Il y a déjà des exploits. L'autre monde a mis au coup de ballon, ba kenda ba komi kozonga bango moko. Mais ça les salles orchestre ya faire eux ezarake mise faire pour longa tellement ba finga faire ya passer. Na habité na habité na ti Bercy to landaka to Bercy ou ta pa waze kwa l'équipe ya l'équipe ana a peuple nomade. Aya na peuple nomade, ana position te ba lo ba kisinzora bazana ba position te. Oh, on tchatcha place à vendre à l'aise. T'es qui s'injure à ce qu'on vend pas fallu pour la poto kende. Oh, y'a le gars. Ce qui est local, ce qui est local qui s'injure, oui, n'a pas qui s'injure à ça dans le début orchestre fallu pas à monter coffee. Mais ça les local qui s'injure à ticket voyage, moi quand on m'y balé, bon moi on a changé position. Oh, quand tu as fait des filles bon. Oh mais oh qui s'injure à fallu qu'à ticket à voyage, moi quand on m'y balé. Oh comprendre que qui s'injure à changer mon temps lobby. Atali pena moi ba musuba ke nzo atika li première fois qu'on maîtriser non deuxième fois qui s'ndo a changé ka pour ça peuple normal qui s'ndo azana ka ya ko Bercy ana position te
ayebaka te eloko nini akosala bersi na vie bersi ayebaka eloko akosala te alonga pa fere ti aka asali banzembo abokelia kamarana tuti kamarana kanisi album esa succès bakangaki makala héritier bimisie ayaki basengeli akomi mpe héritier epe héritier yango awumelaki ake poto akimi te omona azauta mpa waze kwa fere wera fere bake bakangi ye yakanisi ekwa fere wabimisele mbongo yoke boma mutu apo babimisele mbongo alela mpe na kombo aboma mutu na nko garso mo boye richard mbata bisumba mwana ngiringiri abomai na nko mwana bato azala mpe ya olala okampo epui na tana bersa azali aso na orchestre fere te ti aboma garso wana wana deja bajour yango deja milongwelaki me aza mposa baede te baoyede yo te sisa makambo na yo mpo ando oluka succès ya makambo na ye aliata mpe na camarade ne na nko apres akimi garso bato azala ya olala wi ozo comprendre nde mona ekomela ebongo lelo ke mpe héritier yango kuna susu ozokimi ye alors wanga ni héritier komi suna mutu mosusu aza peuple nomade ata peuple nomade ndenge olobi wana na kabena nous chitons déjà malé tochite déjà malé par rapport à ngonga par rapport à makambo mais nayebi te oyo frère ekolaki kobeta na este kuna eza festival to eza baproduction kaka normal par rapport po obika kaka na deux productions seke soki abeti lelo na lobby, je pense que voilà. Oui, c'est ça. Les production, les festival, les production, les concert privé à Moutou. Des concerts moro VIP et puis concert Moussou, il y a populaire quand on est à la production à Moutou. Les festival. Très bien, le festival, tu as vraiment la chose à habiter, tu vas retenir un passage dans l'émission et puis ça va botter dans tout balandi. Gauloise gladiateur, ba mourir bonne musique, bobo ngamara déjà pour semaine auto banda sombele souka likambu. En tout cas Gauloise gladiateur, bino mo boye binde ni to ça la promotion ya artiste na biso. Biko déjà ba challenge tomboka déjà TikTok, hein? TikTok déjà challenge déjà tomboka pour les 30 les 31 na les premiers na festigo là. Bozala wana ebele to respecter ka ordre ndenge zalaka en tout cas Gauloise gladiateur tant ozoya na batela ndeko na okande to sala mambango ndenge kendaka album même chose a marché Dynastie 2 volume 1 na volume 2 bo continuer ko consommer yango on a kokolo baraka yango wana en tout cas la pesio merci Dieu le matin ndengo ya mbinga et puis merci na Sharon Zazi na sima ya caméra merci na batutu oyo balandi ngai etangilima ya Denis Mondos na pesio pe bambote Clarisse Bunga la kati ya Lausanne Bambo Théâtre esiko zali Eclipse Lumingu Docteur José Chingulu Bambo Théâtre honorable de Papi Zila Bambo Théâtre esiko zali Alain Panz Bambo Théâtre puis batutu balinganga Gauloise gladiateur amoureux à bonne musique Bambo Tenabino trop quoi. Mais avec Given invitation en bois netika kabasali mon Joseph Tata Moboko grand menuisier invitation en carton n'a pas follow nango jardin de Dieu invitation boy bongo ya mukolo fait tilata mabe maison Given a bon salibinote a chelibinope promotion ngolé ya pamba maison Given bali ngamboka boité vous êtes trop amoureux du pays. Wow Given vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Merci beaucoup. Je pense que ça en est fini. C'était là Nana Kabenae. Je pense que cet entretien fait énormément plaisir dans tout. Balandi sur la Congo, c'est un grand merci à Sharon Zazi Zaki au forum derrière la caméra. Un grand merci à Renaud Matoumon la régie. Pourquoi pas dire un grand merci à mon boss, M. Clovis Fipa, mon maman de Horis, c'est un bon séjour au pays. Donc un grand merci à Bruno Lubika, l'argent propre Munga Soin, du Jongo Naïmen, était avantageuse patron éternel. Jackson Mayele, Mayele Belé, c'était Sali, Yaouli Moucheni, limite, les 7 codes mondiales, donc la Bossani Oté, la Chanel, la Parisienne, moi, Sinzambe, Plamediro, la Gadiro, la Carole Chaminga, les jeunes du barreau, Gloire Moulema, les snipers, donc, Batutu, la radio, le matin, vous s'abonnez massivement à vos likes, vos partages, vos commentaires, au ça, c'est un plaisir, je pense qu'on se revoit à la fois prochaine, quoi. Bye.